Mais grâce à Maman Marie et la Maison de l'Espoir, je suis fière de moi. Et vous, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Wow! Le futur président! Message très Ok. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ouais, quand des beaux mon a balani biso nyonso ya biso podcast bato koti déjà njili et na domaine toza nango ya anniversaire ya mama Laura Chou quand ya biso podcast etikalaka nsima te na bokasité nango esepeli ya accompagner vraiment mama Laura na baction na ye quand na meso na obenga ye la femme des actions concrètes donc aumela na ngwende na ye tozokende ka bozomona cortège ya makasi. Oui, donc na ba action ya mama Laura nde tozoke ko fêter na orphelinat ya mama Marie orphelin ba bénéficier pe quand même na part ya mama Laura Chou au lelo eza anniversaire na ye donc tozokende quand de bozomona to côté des gens njili hein tozokende siko vers orphelinat. Oui, nazanga moroté toza vraiment na équipe technique mobimba ya biso podcast donc équipe complète penza tozawana je crois bien tonto kita nde moko sima na mosusu on s'est présenté et azanani kombone nani. Oui, donc c'est un peu ça quoi. Alors ne zappez pas hein, surtout ne zappez pas et puis n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner pour mamba bosso na yabiso podcast activité et zanango teo talakaka na bokasité na e andimi vraiment à accompagner mama Laura Chou balobi joyeux anniversaire à toi maman lelo tokoyo kate po na yo et puis heureux mariage na bino mibale na molonga ni na yo le boss life donc bo mi na ngwende na bino merci beaucoup ba kalaté tozo koma kande bozo mona bilili donc tozo koma déjà kalaté restez branchés hein. Eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so. Ouais, après toi on a Josué babi Josué mbungu mwana mukele bangenge na ye donc nazana epena awa alimwa mikolo leki mais siko pena amona ni pe na tenti mo lo ramta uti libanda Congo ye pena fo loba malama uti wapi et puis la moto to ça ingénieur makasi ingénieur d'auto bota makalate et puis na ça arrive balu les gars simple babi evantere yebi été ouais on a toujours koma déjà je crois bien to continue à venir orphelinat et pas ya maman na biso Marie. Ok, merci beaucoup et on a vraiment to commune à biso orphelinat. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela
ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobenga mabalongi ozi fait for the life I'm living the command is like I'm watching a movie. Oui, wana tokomi na biso déjà liboso na papa chauffeur excusez au fond les biso na coffre kuna poto kitisa babiloko. Et donc, n'a profité pour saluer ma fan balinga biso na kata ya biso podcast. Lelo vraiment to sa émission te, to une édition te, mais to yeka parce que Mama Laura Chou, babi mère boss, la femme des actions concrètes, to yaka déjà orphelinat. Le quoi to laga ke to zonga, maman pe atalaki ba image wana. Alors qui était au la cima, la femme des actions concrètes, andimaki ko lelo vraiment a fêté na orphelin nyonso. C'est pour que na bokasité il y a biso podcast, ndo bo monde ba journaliste, il y a biso podcast ba kiti sur le terrain pour na koya ko réaliser makambo oyo, koya ko tika ba biloko na orphelinat ndenge Mama Laura alobaki ya sepeli a fêté vraiment na orphelin nazanga monte quand na beki naza vraiment une équipe technique mobimba ndé na l'expé micro na nga na moko sima na mosusu pona bomona rato kenda ndambo na limite bosi bomona déjà équipe complet tozaka talebele mais lelo pena to yebiso tout donc l'un après l'autre moko sima na mosusu ndé ba ko se présenter bakombo et puis bango ba ebini na ba bakina sima. Merci beaucoup on a otika non ndila pa mama sociale ye mo lo bakombo nga ebi communauté ebi ka mama sociale ndeka bolanda original mais to kiti mama sociale mama bibiche to pesa moi valeur to pesa to kumisa likama munene mukolo yo bota mata izaka mukolo ga moko donc mère Laura Chou na bengake la grande dame on a le baka la reine mère donc aux ans ma belle a bien olia et moroté a maman ya mawa bien kitana ba orphelin na ba orpheline il a olia ba on peut ba sanini bon mais la bonne ezala donc maman biche boto ba bi femme en action plus aza il y a biso podcast tozali to lia biso monter. En tout cas, dans l'examen micro, na bandina n'est pas journaliste, moi mbali pe nebi kombo nete. Yemuka ko se présenter. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Guy Aloube Naboto, Newman. Guy Aloube Naboto, Newman Pueris Day. Oh, nous on est à Newman. On est invité à Newman. Voilà, Newman Pueris Day. Ah bon. Pueris Day c'est à latin qui veut dire enfant de Dieu, fils de Dieu. Vraiment. Pour bana basé belé, mais aussi moi na Nzambe. No bana voilà. Tuyé na occasion ya bana sata balate. Bana sata. Non, oui, bon bana Nzambe mais abunga nzela kende pas Satan. Abandon de la foi. Voilà, apostasie. Voilà, on a dit apostasie. Ah, peut-être ça semble la comprendre mais alors peut-être ça semble la apostasie. Waouh, Moi na okango kala apostasie. Voilà. Donc basala abandon de poste, abandon ya foi. Voilà, ba démissionner na foi na bango. Voilà, moi maintenant c'est Pueris Day. Toyo kitalelo na occasion ya anniversaire ya Mama Laura Chou. Alobi faut ko fêter na ba o bazo fêter ko sepela na ba o bazo sepela ko lela pe na ba o bazo lela. Là ozimo opportunité, ozimo ba avantage mo ko penser pe na ba o ba na ba problème. Yango ya penser pe na ba orphelin. A penser pe na ba o bazanga, penser na ba o peut-être ba parents na bango biologique, ba kufa de boyebiga ka mo ba mambo bela penser na ba diminu, a penser na ba vulnérable. Alors abi là yazo sepela lingi bango pe ba sepela là yazo lia bango pe ba lia ata ba olie belete mais moi muke wana et puis vous savez ba loba so luka bénédiction faut ki maramingi pas ba orphelin et pas ba veuve il est peut tellement za ba référence wana yebi yango ayeko kima na koto et biso pe to na occasion makambo wana to accompagner ba action na cadre ya biso podcast to accompagner to ça on appelle na za na olembate Pueris Day Newman Guy Aloube toujours accompagné kaka masoleza kitoko. Merci beaucoup et Alexis pas moi si Nzambe pe na bosani kombo na ye moka ko se présenter. Oui, merci. Bonjour, c'est moi Chaga Diavita.
Mwasi Nzambe. Mwasi Nzambe. Et lelo vraiment eza occasion na biso ya lelo o mama Laura Chou asali surprise. Donc maman moko aliaka ye moko te. Aliaka kana bana en tout cas maman Laura Chou nzamba pambola yo abakisa oyo ezangaki. Tika Deutéronome chapitre 28 verset 7 et qui t'a la chemin na yo ils te présenteront la victoire ils se lèveront contre toi. Liboso ba ennemi na yo yenda kota Jésus Christ a kota parce que oyo sali en tout cas ma pamboli mata maman pasteur mata likolo ba oui moi Nzambe maman lo vexé chapitre 27 verset 51 mata likolo mata pa maman Laura Chou ayo ngwana en tout cas maman kende liboso pa boma Merci beaucoup, Alexis. La femme a la caractère agréable, mais comme on est habité, il mourra en paix. Voilà, très chers abonnés de Yabis Podcast. C'est bien moi, votre présentatrice, humble servante sabinoise, Sainte-Chatoïsana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme des caractères agréables. On est là à l'occasion de l'anniversaire de notre maman chérie, notre maman adorable. Maman Laura Chou, solide. Totombelo babisé belé ba joyeux anniversaire na part na biso ba mirabolant anniversaire ba somptueux anniversaire na part na biso équipe ya podcast to moni pi mama lo ba que akolia e mokote fali ya pena orphelin donc vidéo ndé makambu ndé vidéo zo lo ba to za na audio te je pense que caméraman na biso zo biso ba image olengeni maman na biso Laura Chou andimi aliana équipe mobimba to pi orphelin mobimba aboy ko fêter mo ko ainsi que na équipe nyonso ya podcast alors totombolier bolamu ebele boss Roni Malunda ma papa na ebi ki yonde Bon, ça c'est tonalité, hein? Je crois bien que c'est tonalité. Donc tonalité de Makambu. Merci beaucoup, ton excès pas Babi les garçons c'est un peu de innocent qui vanta. Vanta et billet. Il me rappelle ça comme. Merci beaucoup. Bamboute Nabiso. Babouni Nabiso, il y a Bisso Podcast TV. Le Tolobara qui chou. Dans le Tolobara anniversaire chou. Il y a maman Laura Chou. Et bon, moi, Rabis, nous sommes chouchou. Donc, joyeux anniversaire, mirobolants anniversaire, fabuleux anniversaire à vous, maman Laura Chou, Yabiso. Et le monde en le bras que Bible Bisso, celui qui donne aux pauvres, aux orphelins, prête l'éternel. Et maman Laura Chou, yo déficit Nzambi. Et en fout nini. Parce que, au pessi orphelin, à déficit Nzambi. Na acto yo sali au ligne que au CP, là, orphelin. Ils ont déjà qui Jésus donc je suis Zach nao oui non on a pris à Barcelone au Pessamo Pambola yo podcast Maman Laura on appelle un robot c'est la mec qui donne c'est celle qui reste on a dit ça donc on va profiter couper ça merci et pas battre nous sur soutenir ce podcast financièrement matériellement physiquement moralement et puis financièrement donc nzamba lola à mon abino particulièrement maman Laura Chou na soutien na ye et on to quitte biloko pour que to kota na kati ya orphelinat vraiment toza liboso ya orphelinat déjà na veni Menkao quand bozo mona toza vraiment na Menkao numéro 23 bis na quartier 5 Nanjili. Oui, donc il y a biso podcast TV et qui je crois que tu y a qui déjà déjà na bosani sentiment qui tellement makasi na bosani moni lelo bobini na écran bazalaka toujours na sima caméra yango monto bosani bango lelo pena na sima caméra mais mo pas bima liboso ye pena donc apesi la pesi na yebi kaza les grands artistes les grands artistes mais ye mo rapesa kombo na ye. Merci vraiment babi lelo eza mokola mbotama bambota maraka babota mara ndenge zalaka l'artiste comédien koko safu mingi nazala na sima caméra mais obimina mpoasa na bimaraka pour non faire ça na simbi caméra maman Laura Chou
nga nazaka na caméra lelo nga momela kombo ngo ilinga mama Laura ba plaisir vraiment donc babi liana ba oyo sengo liana bango siko biso to lia siko lelo na ba orphelin donc ko participer vraiment na ambiance na bango lelo donc mama nazangi kuna malo Mami peut se vexer biblique biblique ah bon ngabna nenga mabete na kanga ka vexer 7 hein oh la beba Mathieu 7 binini kasi senga ba pesa oh na merci beaucoup pour la ressource ça ton exi yepna fona tanga kombo Josué mbungu babi mona mke bangengene yeyo bo mona ena azalaka na sima caméra yeyo et puis abunga libota tensi kama bundi tensi gabana abominga fa loba makam aloba malamu bisika nya uti lobela na pese là. Bonjour na batu nyonso ba Rolanda biso siko na podcast TV. Ils ont vraiment cameraman na bino ya mwana mukie na bangenge na yo balobaka toujours mwana mukie na bangenge. Na ko ça te boyo kite hein? Ouais, ils ont vraiment bongo donc ngayo vraiment toye ko fêter na ba orphelin na biso na quartier 5. Donc ba joyeux anniversaire belé na mama Laura Chou. Il y a le balai mingité. Merci beaucoup déjà pour nous. Joyeux anniversaire. Caméra pour son petite caméra. Joyeux anniversaire, Mama Laura Chou. Joyeux anniversaire. Anniversaire pour votre information le président sous journée anniversaire il y a libala na bango un 3 juillet un certain 3 juillet bah ça qui peut mariage rédigé de ba kokisa mokano ndeka bible lobby il n'est pas bon que l'homme soit seul mukolongo pena boss live ba kité yewana akokisa makamdo isaki le 3 juillet dans le roi na date on fête le roi 2 fois anniversaire ya libala et puis on fête anniversaire ya mbotama donc dans le et puis ma mère le courrier anniversaire et pas bien fêté hein abi ba joyeux na yo abi ko ça n'était à fêter moi France les na épée donc essayer donc à fêter allez tala mbora ya lui s'appelle comment? Elle c'est Béni. Béni, ça va? Tu t'appelles Béni? Le bébé là. L'Arbadi, hein? Rappelle-moi ton nom. Ouais, si tu commis bon vraiment na kati, to koti déjà maman payé wana, quand les besoins mon bébé donc na boti lisusu donc quand les besoins mona. Bah ça bah ça yo fêter bana quand maman Laura lobaki ko lia ye mokote faut aller pena bana. Vous appelez mon maman Marie. Maman sociale payée, donc maman ya bane belé ya boya mututé. Bonjour maman Marie. Oui, bonjour maman nanga journaliste. Boni koto. Nangolu Nzambe vraiment. Vraiment maman tozongi susu, je compte aux acquis déjà peut-être que yo tozarazara déjà. Oui, et puis toyé na occasion ya anniversaire ya mère boss maman Laura Chou. Oui, yende alobaki aolia ye moroté le lokesi ko la mbotama na ye asipelaki a fêter na orphelin aliana bango kabla na mama muke onzambe apesa ki ye ndomoni
toyoko tikela bino biloko o na bokasite ya biso podcast nde toyoko tikela bino ba biloko o ozomona o mama akoki kosombela bana po balia pe longo. Alors je sais pas maloba nini okoza na epa ya mama. Vraiment maman na biso Laura Chou longo na mingi penza na kati na anniversaire na yo ole yo mokote okanisi be ba ofelin o baza quelque part baza na nzala ndenge lo banzambe lobi que ça c'est la vraie religion pire sans tâche devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. La visitation na yo pour orphelins na pour la orphelins na yo vraiment na yebiteni na lo papa ya nzambe yenda mona kana musika pe na pembeni amona yesko zali abaksela mi bu ebele OK nali bende après ça yo promotion kokina yo zala une grande dame vraiment na milulo sali lelo ya anniversaire na yo okanisé ba orphelin nzamba pesa yo abaksila yo funga ba porte là où vous êtes que vous soyez une grande dame au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup et bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Laura Chou. Joyeux anniversaire. Comme ça, vous on a tombé dans mon soprano, alto, ténor, basse, alto, soprano, nous avons fait un peu de singouya. Voilà, et avant moko na monde de Rami Balinga la maître Gims. Maître Gims to longola biloko na formation to zwango na News Day, na chorale News Day pour bimisa ba voix wana. O chatemba meka kanga mako. nayebi bekaka amatito nokita nakati motema ekenda bien ndenge azwaki wana moko ayemba premier mot deuxième parce qu'on a dendala na katikati wana ekenda voilà buta pour la mère Laura Chou. venez les enfants venez vous allez chanter pour maman. Mais attends d'abord. Ok. Venez. En tout cas, on les micro là. Les enfants. Pas service balou. Ah mais comme qui animé bana. Attends-moi 2 minutes na occasion anniversaire ya Maman Laura. Merci beaucoup Kande Tobikara à l'occasion de l'anniversaire de notre Maman Laura Chou. Maman Laura Chou, vraiment mirobolants anniversaire, toujours fabuleux anniversaire, pétillants anniversaire, Maman Laura Chou. Akande Bomuna, tona bana biso awa, Laura aligné à sepela na bana elongo. Kasingai, nazas non sepela toujours que nayoka bana biso, na koyembela Maman Laura Chou vraiment joyeux anniversaire parce que biso to yembi na biso yembi kasetika libana biso, na senga mona moko. Akoyembela Maman Laura Chou na la koyemba nani akoyembela Maman Laura yo ok oyembela Maman Laura Chou oyebi Maman Laura oyebi Maman Laura oyebi alanda biso ana pesa kwa yoka yo oyembela joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Laura. Joyeux anniversaire. Merci. Nani akoki ko sambela pona Maman Laura? Est-ce que vous sambela en anglais atana français vous sambela na posta la mona ya mayele o ali vraiment à prier pour Maman Laura. Maman Laura ota abiso. Maman Laura ota abiso alors toi la posta mona moko nani
Qui? Allez, dis merci. D'abord, comme Vainqueur. Maman Laura, Maman Laura. en Angleterre, elle est en anglais. Après, le Japon est en anglais pour aller. Ah, il y a visiteur. Bonjour, chers visiteurs. Oui. I'm very happy and say thank you. Nous sommes très contents, on y disant merci. In the name of Mary Vouvou. On a de Marie Vouvou. Anderson Mavungu. Anderson Mavungu. And all people work in the center house of hope. Et tous les personnages de la maison de l'espoir. May God bless you. Laisse que Dieu vous bénisse. Heal nos sicknesses. Guérisse vos maladies. Open the seas. Vous ouvre des portes. And multiply all of the presents in the name of Jesus Christ. According Joshua, Genesis 27. Il multiplie vos biens dans les noms puissants de Jésus-Christ. Selon Jacques 1 verset 27. Thank you very much. Merci beaucoup. Maman Laura Chou, vraiment, Oyoki, et Salingala Nabachar. Donc, vous êtes vraiment bénis, Maman Laura Chou. Talaba n'a pas prié, le Baboulamu, et la Nayo, Babi la langue yo, Kakantou, très fier de Maman Marie. On a encadré Bana Malam, Bekota, moi, na anglais. En tout cas, vraiment, Maman Marie Penzamba Pambolo, Lissousou. En tout cas, Maman Laura, Otikoyo, Kaba, la Bisso, tous a toujours Awa, Maman Nabiso Prida, je suis sûr que Alni Abandasiko, Kopé Saba, la Bisso. Oui, Namoni, Maman Laura, Elvis, hein? Elvis Loba. Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'orphelinat Maison de l'Espoir de Maman Marie-Voukiam. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment formation ya kitoko. Oui. À toi, la joue, s'il vous plaît, Maman Marie, vous êtes à l'aise. Le autre jour, Maman a bisolo rachou. Mon tunnel a s'exprimer à la l'aise. Tout ça, vraiment la bino. Bonjour à tous. Apocalypse, Apocalypse. Révélation de Elvis Vouvou, tant à la fin de la maison de l'espoir. Innocent, innocent, innocent et jeté. Ma vie au quotidien était semblable à un chien Mtambulampim. J'ai recouru pour manger au calcul mental, à l'espoir d'un dernier secours social, à défaut de me contenter de résidus tombés. Aïe, fouille, maman Denise, vous fous la kenda. Attends, c'est que de fous la kenda. Foulouzi, 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 tata, ata, Foulouzi. Ça fait comme l'impression que le père dans mon cœur était suspendu sur ma tête. Mais Dieu est grand, il est vraiment grand. Je risquais même d'être enrôlé dans un groupe de colonnaires nommé Mbeli Mbeli, Sakana Katiyo, Yo, Keba. Ne me condamnez pas avant de m'avoir écouté, mais arrêtez-vous un moment. Réfléchissez, Talasima Zongamon. Ne suis-je pas un trésor abandonné? Ne suis-je pas une étoile perdue? Retenez qu'un jour, je brillerai. Amen. Oui, je brillerai. J'avais perdu tout espoir de vie. Mais grâce à Maman Marie et la maison de l'espoir, je suis fière de moi. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Le futur président. Message très Ok. On t'appellera qui?
Mobutu Sese Seko Kukuluwendo Wazabanga. Nyanya. Naloba. Nasakola. Tatabo. Moko. Amabo. Moko. Ekolobo. Moko. Fachibo. Moko. Mokonjibo. Moko. Pata Mambenga. Bana King Malebu. Mbote minga bino bans. Krizo tozali ne yango. Moto na moto aeba china ne yango. Mwandunda. Mapondu mwa matembe na simanda. Bana bakolia te. Bakolia. Bomba bomba. Made. Bomba bomba. Made. Yami bale. Tobo imbilinga na kacha Zaire. Na iko kakuna na Est. Pas américain, kuna ba européen, ba djihadiste, ba taliban. Je dis non, non et non. N-O-N. Boko ekobonga beso kitozali bokemo moko tatabo moko toka malam na sengi na bino boy bokene na mboka bandibu kuna ya Maroc boka matami kwa na ngai bokunde yango na mabele ya bakoko nanga la terre de mes antennes nengo botongela ngai monima lokola kondo Kasavubu kondo Lumbumba kondo Antoine Tshisekedi tatana mlubana atungisanga mingi na bokonzi pena ba Juleville morte pena bolende na ye bokonzi ezengeli liboto na ye eibwata eiboye comprenez-moi l'émotion que son âme repose en paix na likambo na Rwanda mwana oyo Polo aikolobaka bipai na bipai aikongonyaka abanga ta mikolo te ai malade attention pona diama tukota moto na pasi yango nasepelaki mingi ntango batiaki kona Lumbumba mpe na position eikoloba boye banyanga na kato basodo bakonda bazangisa biso mai pelo chiliki basuko ben Zai oe Obutu oe Longonya na Général Maele Longonya na Général Mbuzamabe Longonya na Colonel Mamadou Ndala Pelu susu mokili kingambu Baiba tomboli bendele ya mboka Kino kotangisa makila pona ekolo Pamba te na chaka motema na ngai na babera vert babengi lelo FARDC pona wasukisa mokonzi lokola ngai me Premier ministre sénateur député mandataire public et consort bosunga ba fala je dis bien bosunga ba fala je dis et je vous remercie. Merci. Vraiment maman Marie, félicitations vraiment dans l'encadrement qui toko boye azana bakonzi donc nzoka Mobutu azalaka biso de habiter les découvrir ce Mobutu vraiment Raïs est-ce que Raïs on peut se un message de Mobutu après si biso te Raïs vraiment béton. Bonjour à tous. Bonjour. Chers compatriotes, Congolais et Congolais, bonjour. Mon pays, la RDC, vient de très loin. En effet, nous allons déboulonner le système dictatorial du pays. C'est-à-dire, ce qui va gagner, Nabajewana, Yamibiwana, la corruption, Atoza mwana mainanga, on te prend et te met à prison. Nous allons instaurer un état de droit. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous verrez un Congo nouveau, un Congo uni et prospère. Mes chers compatriotes, pour le sort de notre cher et beau pays, nous devons nous unir, raison pour laquelle nous avons mis en place l'Union sacrée de la nation, une plateforme qui relie tous les aspects du pays. Aussi, vous conviendrez avec moi que l'état de siège que nous avons décrété à l'est du pays porte déjà ses fruits.
C'est pourquoi nous devons soutenir Mordikis. Nous voyons comment des FARDC face à leur devoir patriotique. Je m'engage avec détermination totale et les accompagner jusqu'à l'éradication finale de ce groupe armé ainsi que toute forme négative de ce coin du pays. Je prends position par le chemin d'une haute diplomatie légendaire pour une paix durable sur toute l'étendue de la République. Eu égard de ce qui précède, président de la République que je suis, Premier ministre, sénateur, député, mandataire public et consort, aidant les orphelins. Je vous prie, aidant les orphelins. Car la vraie religion pire et sentence devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leurs afflictions. Que vive la RDC, que vive la démocratie, que vive l'alternance pacifique. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Maman Laura Chou, tama mabweka pour na jour ya anniversaire na yo, neteko sa sou même ba découverte c'est vraiment ba Fachi Bazali, tout le monde ba Mobutu, CCCko en tout cas vraiment merci beaucoup Maman Laura Chou. Maman Prudence, nous avons ça beaucoup micro pour Maman Prudence. Forever pray for God and my blessing by way to a begin cause the leki mingi ikolo na seko le kaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie so kino kani vraiment la mula yo eleki la kangai osali ya kokabu wodu wa give an exchange koma ko yebisa mai iwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko le kila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo Ubimisanga na mulili opesa lilobo ipalisa mwinda okomisa nzoto etunga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala okitano ya bara ya mabana bilaka na bima kokisa nyoso Ça c'est notre journaliste. Oui, c'est l'air. Dames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de n'entendre un bref de l'après-midi. Ah oui. Au sommaire, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, revient du pays chinois, son Excellence M. Xi Jinping. Alors cet après-midi, dans son salon d'honneur, 3 hommes d'affaires iraniens dans le cadre de la coopération bilatérale entre ces deux pays. La diplomatie congolaise se porte à merveille. En effet, 3 sénateurs américains ont atterri à l'aéroport de Njili cet avant-midi à 9h. Accueillis par le professeur Batul Kebo, ils sont venus féliciter les 2 chambres de représentants suite aux avancées enregistrées durant ces 2 dernières années. La guerre à l'Est, nous voyons combattants de FARDC venir récupérer 2 localités de la ville de Bounia. Au cours de ces affrontements, les FARDC ont mis la main sur 2 éléments M23. Il s'agit de Kapora, Bingi Bingi, Bello et la Jidarego. En sport, les léopards seniors de la RDC ont laminé copieusement les Amavubi du Rwanda dans le score de 15 buts à 0 de la ville de Nice. En France, c'était une 20. Bref, je vous remercie. Ah, bravo! Allez, allez, Ah, on a ce que tu commis. Na maman ya partage. Ukabula moi quelque chose tout ça qui n'a pas na bana. Na maman ya partage tout moni bana. Non, pas de problème, non. En tout cas, merci beaucoup et merci. Je ne sais pas ce dernier mot, maman Zana Liloba Souka. Liloba Souka, c'est parce que nous sommes encore en vie. Moi, Liloba. Comprenez mon émotion, c'est l'émotion qui va s'exprimer. Donc, et ça, vraiment, elle n'a pas si. Donc, quand des mamans Laura Chou, le baki, le quoi, mon collaborateur, maman Balata Kimbundi, yango yo pas sepela ki ayela Kimbundi na yango yo. So ça vendeli maki
na bite ni nango kolo ya solo merci mingi mama Laura nzama mona yo kanisi mama mkola botaki yo alata kimbundi yango na zui na maboko ya basali ya nzambe o babenga ba journaliste ya Congo o bazoko sala misala benezo moni sama ke otinde loko ezo koma na maboko ya orphelin vraiment nzama mona yo apambola yo ya mingi penza nzama kanisi la yo o ezana bosenga motema na yo ya pufaka mitema ayebi posa na yo apambola pe equipe otindi ya liboso. Vraiment, ma grande messieurs, ma grande dame pour servir la nation, il y a Congo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Hein, sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En tout cas, Bichot Tiki Bino, ma parcours est vraiment moulaï. Et tout ça pour la continuité, moi, quand je kende, car dans le cadre anniversaire de Maman Laura. Toujours du maladie, toujours qui ne peut pas rendre visite et pas il y a ma maman mon give in exchange kama koyebisa iwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda okomisa njoto etunga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ukirinza metata esengo na ngai na tokimina biso tozokende suna parcours moninga na ngai muti eza pena bamama mope susu basebale matoye yo kimiso emoni ninga kolobeza te meza temwe misale monani ninga kolobeza te muti musika esesa tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yo kimiso emoni bamama na pefuba a offrir bango bakado na cadre ka ya anniversaire na ye nde tozosala continuité na biso ya okende epai ya bamama wana. Merci beaucoup. À suivre. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya sekwele okelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumutu pesa na nkolo obimisa nga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temwe misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temwe misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya sekwele okelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumutu pesa na nkolo obimisa nga na mulili kande tobi toa toujours na système ya joyeux anniversaire ya mama na biso Laura Chou siko wana bomoni toza wapi na commune ya Kimbanseke na avenue vraiment Mbanzatsundi na dernière direction so uti makadam totelemi na liboso ya porte ya lopango ya ba mama na biso o to salaka émission ya bizaleli ya basi ya lelo na lobby na sur ke bolandaki bomonaki
ba maman na biso na auto zo ki ba ki lokola ba exemple na biso ba maman na o ba fan esika moko batikala ko swana te batikala ko bunda te donc bazala ki vraiment na intimité moko ya bien et alors on a présenté que émission na ngai tellement maman Laura Chou azala ki intéressante na émission na ne asenga ki pe lelo na mokolo lelo biso to kende to kutana ba maman na to sepela na bango elongo to partager na bango to soki ya ko solola mwa muke na bango pe ekozala de moni biso sikoyo tozali vraiment tozokota na kati ya lopango ya ba mama na biso wana babongi pena na kozana biso ensemble na mokolo lelo na ko fêter na mama na biso Laura Chou. Bonjour, bonjour. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofere nzambe tata mama esengo na ngai ya libela Ok, maman na biso mbote mama bonjour mama bongo mama lipasa na waza wapi Vraiment, ok. Maman Laura Chou. Vraiment, c'est vraiment la maman la biso. Tous appelés là, c'est vraiment la maman la biso. Donc, oui, on y va la maman. On y va la maman. Bah maman, ok. C'est mon là pour bon peu le bara alors ba teke oh mon en tout cas ya maman ya ba maman là ça veut dire bon ba côté la rythme ya ba maman l'habité ceux qui vraiment au coquille ko le ba moi muké na tina ya ba maman na biso na habité ceux qui message no koza nango message ezakaka pona ba maman na biso na sepeli makasi na ona yo kaki pona maman la biso et ça bien ndebo lobaki et ça mabongo. Merci beaucoup. Ba maman la biso bango wana. N'était ça arrivé on a mona o eza mise en scène o tes années parce que na mona lo ba mora leki na kuluto. Bongo te. Bongo. Même père même mère. En tout cas nga pena mu konata ke mission na baki te eza mise en scène. Pona mona te pona tonga biso simba te maman. Neti ngani abo déjà simba te lelo chilobi. Wow. Na binenge kokani boy. Wow. Eza coopération na bino mote. Oh. Eza cop na bino te boyo ko ke kokomisa mama bongo. Bino te mboyo kana ke to commission ndengwana na biso nzambi ndenge akongisa biso boyika siko bino na resha bino pe pour makambo di jamais vie secret na bino mi balé penza ezala ni eza nini to sakala segela la biso boyoka nzambi ndenge atindela saka atindela biso bolingo la biso ya solo pour landi eza pour yoki yoka na biso mi balé bondimi na bino dala yo biso yo mwana ngai yo biso yo za bana ngai biso yo tuzalaki lero wa tuzalaki mobali la biso apesa ba jour wana lelo nga makulutu 2 semaines ngalo ba 2 semaines ka boko na bedi 2 semaines biso biza tuzalaki boko siko maleka obenda komele ya vandi ka kuna ye moko na vandi na tiki ye ka kuna 2 semaines mama keta Rebecca 2 semaines na bedi 2 semaines ici là yo allez kota ye pa koti 2 semaines le biso yo nga 3 semaines
ngaya siliki te yo benda ka pembe kidanga isa yo te bon papa kaka papa place de dia nga oui bongo ngai ya tiki biso ka bomoko na biso tilelo kaka d'abord tu la même pas discuter kitoko siko zaki combien vraiment kulu 4 siko batimi na bango babi mama ko kana monte ba pakati mba siko bazana ni ba pakati na mama bazana réseau to bazaki na tort bango bazaki bien te na moni baza bien te tolia ka sani moko tisiko sani moko tolia sani moko nzungu moko sani moko bomela bana bito ko ba koli boyi so bona guti kuna le bazazi ma sheri na ye azimba soso na ye komona kabali nzungu biso tulabe ponto na biso bana ko yaka yo biso ye na soso na biso ba to moni moko na biso malili ali ba pesa basuri ponto na bango ba le ba fwa soso na bango ale to to kabali nzungu wana mo le wana bango na nzungu omoni dezali kasi nzungu to kulia biso nyonzo kasi biso na nzungu moko kaka sani moko yebo yene mama yo mwana oyo ya ma Rebeka mwana oyo ya ma Gabi kuyeba te ba kunyoso kaka bana na ngai ya Rebeka bana moko ya Gabi baza wana yeba na kate siko bangambo makulu tezolo ba maliki eza solo mwana tsuka kutu ye wana eza ya solo mwana tsuka te monena bangambo eza ya solo nga mwana tsuka na bango ya bango mama na ngai ata tutimba na njusi basaka boye siko ngande siko ya siko ya bana basi nyonso vraiment ngande siko ya na bango bangambo makulu tina maliki ba oloba eza ya solo makambo azoloba eza ya solo po ngai moko na botami na ndaku oyo na pesi bango pe bakoko po mikolo nazali na pesi bango bakoko ndeza wana biso papa na biso mama kuta biso tokutaka ete mais 4 nyonso wana toyebi bango 4 nyonso wana bazaki lo ba 5 mais moko wana ya longwaka na 4 wana Mantimba ma Christine ma Gabi ma Rebeka vraiment papa na biso andele babo awa eza na mutu moko te akoko kabola nzungu fo nzungu moko donc to bando ko lamba nzungu moko timo ya lelo papa na biso akufi papa na biso na bana basi ne nyonso o na bana ne nyonso basi atiki mwana mwasa mukolonga vraiment nde nazali awa nde nazawa na soki ndeti naza na pasi nazobela be nazobela esika na lali mama kutu azali mama leki azali vraiment oto bana na biso bazobela nde tokimaka mbango mama kulutu azali mama leki azali donc ti papa na biso ake na sama bele ndenge atika biso na nzungu moko biso pe tomemaka na nzungu atanga na lobi ba grand frère apesi mbongo tozaka na nzungu moko otenga na zwi mbongo na lamba tozaka na nzungu moko oto mwana tuka zwi mbongo tozaka na nzungu moko do muto kabula nzungu moko azati siko motuna nenge za boye ya loko za ya mwasi ya libosa za pe mama siko neba mama baza boye est-ce que lelo siko likambo o ba mama ndé comme mama leki mama kulutu est-ce que soko yeli na génération est-ce que supportant de ba mama kulutu na mama leki ba supportango question na nga ngwana siko na ko supporter na sens ni po ngape na za na ba mama ozoyoka po na omonda ba mama na ngande bazalaka omoni ata problème ekoleli mama kulutu mama leki akolanda tina ba Congo soki ekoleli mama leki mama kulutu pa kolanda tina ba Congo eloko wana ndemo bala maputa mususu kutezala liboso ndemo mako comprendre nga bien te question na ngeza boye siko osape na papa non papa zali siko ndi boza na papa bongo question na ngeza siko ndi boza na papa bongo siko soki papa ke zo mususu ndesi yo mama kulutu azupe deuxième femme le roi mama leki est-ce que oza mutema munene ko silika to ko lobate ko accepter na ngo ndi ba mama ba oui na ko sala ngo po déjà nazomona déjà ba mama na biso nde bazalelaka na ko supporter ngo lobande abe pa na nga mais pa na nga to ko tambola nde ba mama na biso bazotambola na ko kala ngate merci beaucoup maman en tout cas yango moni na occasion auto profiter parce que eza mama Laura Chou mère boss lelo zambota manae abota milelo émission en tout cas et cartonné mikili na mikili monde ti ba en tout cas ba mama wana longonya yango mama Laura pa teleka bezo atikali simate alobi ngapi na sepeli mukolo anniversaire na nga ba mama lokwa to babota biso babima balata kimbundi bango pe funa pesa bango kimbundi bango mbele mama kulutu na mama leki pe kimbundi ga ya pamba te abina enveloppe likolo ya mongo to na jina bino ya pesa nga siko na ebite awa matate ko bima oto ndenge ni pesa rouge na blé en tout cas botsaka maboko bino mboko yeba nana kozwa vert nana kozwa blé botandaka maboko bino mibale ana moni mama leka jui vert mama leka jui vert mama kulutu mboko sili stop
zela non mama kulutu namoni mama leka weli kozwa vert yo tieke ko motema te nasiriki te makambo ezalaka te likambo mpona bamama biso papa biso azalaki soki asombi pesa maputa oyokaka makuta maleki alobi siko na kikongo bakayi muni bakayi te bakayi muni bakayi baki bandako loba yo kozwa oyo otonga na kozwa oyo te yo zwa oyo nga mpe nazwa oyo so basali bongo muna mokolo mosusu balati bauniforme na bango wana mokolo mosusu maleki zwa velour oyo foto wana kuta eza tukendaka feti moko bango balati azwi velour amakuluta senini alati ozoyoka ye pas liputa malek pasa nini alati donc eloko moko te ekoko changer bango nzambe nde akabola bango apesa bango vi mulai po tozala na sengo wana yo tozoba babokilo nde bato baloba bakokabola biso me mpona biso tokotikala kokabwana te eloko moko te mpo nde tozalelaka depuis papa kufi déjà combien d'années 5 ans. 5 ans. En tout cas, félicitations parce que beaucoup qui ont pensa. Et là, qui c'est que attends papa qui mais beaucoup le Cameroun parce que 5 ans déjà, ça 5 mois et ça 5 semaines, ça 5 jours 5 ans, donc c'est beaucoup. Félicitations encore. Et puis maman Laura le baki est qui quand ma puta te. Ah bon, ça il peut moi enveloppe. Pour il y a moi Gilles Colo. Alors, moi lilo ba pa mama lo to banana ma kulutu e ba bi respect na mama kulutu ni na ngoko loba e pa mama lora o a offrir bam ko mbota mana mama lola ngada sepeli pense na sepeli mama lola na sepeli mingi tina motema na ngada za boy na sepeli pense na sepeli va na sepeli mama lola mbota mana yo pense lelo biso bito lati mbota mana yo to sepeli mingi mama esuka lelo te di kolo kaka e mata pense mata mama tu sepeli mingi mama lola pana yo merci mingi. OK, merci beaucoup maloba pa mama leki mama lola ngayo nga ogumba Gabriel na makambo yo sali nzambe apambula yo ozwa ya kuzwa olokota pe ya kulokota alokota kulokota azwa ya kuzwa nzambe na ngata Merci. OK. OK, merci beaucoup maman. Je pense que biso tozamo banzele belé. En tout cas, ebongisa mai pona bino yangwana. En tout cas, botika li malamu. OK, merci beaucoup. Bye bye. Oui, donc la femme des actions concrètes. Donc musala yangwana musala monani et toko maintenant sikoyo divers autre ba divers donc toujours qui est déjà dans lieu de rencontre babi lelo toko yo kate do déjà ko beba ndenga mukiete lelo to yo kate à suivre. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi ninga koloba eza te
ya kolobeza ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te matoye eyoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata matoye eyoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te matoye eyoki miso emoni mingi akolobeza te motema eza temo emisala emonani mingi akolobeza te touti mosika esansal tokomi mingi akolobeza te yakolobeza te mingi akolobeza te